Tobondela. Onkumbi ya tata mwana mpe elimu santu. Le 9 février 1992. Yasolo. Natongo toyakiawa. Yo moko bengi bisu. Nde toyakukutana na yo nzambe na bisu esika oyo. Yasolo. Bolingwana yo munene. Bana niyo bamonani. Bandi mina bango. Mbula makasi. Na mupepe. Na bozangi ya kulia. Na bozangi ya tranquille. Na bozangi ya makamumaso. Me bango bandimi ete tokei. Ndenge lebenga manankolo na bisu esi epesa mandi bisu. Malamu ndetu kenda kurepondre na invitation ya tata na bisu. Solo. Omoni bokasi na bana na yo. Opesi bisu programme ndenge toko sengela bolimbisi. Nzambe tata, nzambe mwana, nzambe elimu santu. Tosi toke kulela na mama. Azali na mawa. Wana nini? Bango misu na bango mafungwana. Bazala kutala kampasi na muntu mwindo. Mukili mubimba. Kasi muntu na kososola pe azali na yango te. Bisinyo soto kangami. Pelele na milionolo ya sata na mpamba te sito mesanaka. Abake kukudura bisu nzila wana ndenge nini tokolongo la biloko oyo to sito mesene na yango. Lelo yo mpasi siye. Afrique mobimba tozali na pasi. Esika ezali kimia ezali te. Ya solo. Tojoaka ba indépendance na bisu ile kimbola tukumisatu na moko. Kasi tina mokolo malelo. Pate to bénéficier indépendance na bisu. Moyen ezali te. Pona nini? Ndenge tosito lobi. Tosito kanga makana mnyolo ya satana metata. Tala bana ne ndenge bandimi kupola. Ya solo mubimba na bango basi bapoli. Kasi bavwande na bango kaka. Pona nini? Bazali na yo ilongo. Lokola bino bokosa na bino te. Papa. Toyi malamu ne tango wana olinga ko bomba Sodom na Gomora. Papa Abraham apesa ke akanisa ke te solo batu bazali. Akanisa kande 5 ko kumana na ya mitali moyen zala kite. 50 mitali moyen zala kite. 30 moyen zala kite, 20 moyen zala kite. Pas même 10. Pas même 5. Mais moko kaka. Yon zambi tata nkolo Yezu elimu santu. Bobimi saka ye na famille na ye. Mama ndenge azala kimutu na bojui. Moye ezalaka te. Ba lubine ko tala disusu na simate. Me atali sima. Banda mokolo wadi tina mokolo malelo kenda ka kwenda kukuta na ye azali esika wana. Pona nini? Atalaka sima. Nambuka na bisu na Kisasa. Soko nambuka na bisu na Luanda. Soko nambuka na bisu ya Braza. Atamokwa kukumuna na te. Kwa towoke la bana na yo mawa. Na pasi yo bazali kumona kampana mula. Pana butungi. Papa. Atadi kama moko kuyo la bana na yo mawa te. Mpati ochila bisu kimiana kati na mukilu mabisu. Mukilu moye mozali kado yo nzambe opesi bisu. Kasi kimia izalite. Malam ndeto bomana na bisu. Malam ndeto salama kamboyo makuku salama te. Ya solo takulela na bana nyo talana numpasi bango bamoni. Banda tongo bayaki ya wananzala. Nanda kupelo kwa kuzali ya kulia izalite. Kasi bango bayaki na bango. Eske papa na kati na bana ututundi ya watondi mi na bisu kupola. Eske bana kitoko bazalite?
oyo baza kolela kabutu moi po totia kimia na kati na mokili mabiso nzambe tata nkoli yezu eli mosantu malgré mitima na biso makasi yo nde okobongolaka eloko mabe obongoli yango ekomi eloko ya kitoko mpo nini okamata na biso nkanda koleka papa okela bana na yo mawa tika te bakonzi na biso baoyo bandimi ete batambulisa mokili oyo batambulisa yango na solo na bookani na kubunda te na koteya mateyi mabe te na koswana te kasi moto oyo akamati likambo kitoko ati baetudie yango babimbisi likambo kitoko mpo na nini na biso abona kati na Zaire mokili mwa yo bongo nde kubunda kaka mokolo na mokolo kuswana kaka bele mokolo na mokolo makulu balikambo kitoko ezali te lobi okooka boye lobi okooka kuna boye lobi okooka kuna boye mawa esali biso ata mwana moko azali te na kati na bana oyo bazali komona kapasi na lere boye bamusi mpe bazali na kati na bandako bazali komona kaka mpasi mpamba te bazali na mpasi bazwa mwa eloko bakolia bazwa mwa eloko oyo bakokopesa na yo bamusi bazali yango te kasi baye kaka baye kopesa oyo ezalaki na bango na kati na ndako bongo tika bango na nzala nzambe tata nkolo yesu mosantu ya solo tusi toyibi mpo na makambo ebele mokili mwa biso mokomi motelangano gouvernement na baparti politique na baparti nyonso to oyo na ndenge bakanisi naka yango tia mwa likambo kitoko na kati na bango papa ezangi oyo eloko te ndenge tolobaki eloko ya mabe yo moto kobongolaka yango ekomi eloko ya kitoko sikasika wa bisi nyonso tozali kolinga changement esalama mais changement yango na kobunda na kobomana na kofingana nakanisi ezali changement ya kitoko te yango wana yo nzambe na biso bongisela biso po ete tokoma nzela pwelele ntango tosengaki indépendance tozalaki baparti ebele kasi mpo na bobongisa mokili mwa biso zwa bosomi ya solo tookanaka bele mongongo moko tozwaki indépendance elelo oyo soko totali le 24 avril 1990 epesamalaka discours ete malamu de changement ezala baparti ebimi kasi mpo na nini baparti yango bookani bozali te papa teya bana na yo satana asalaka na ye mutu te bana nyonso bazali kuna bazali bana na yo bazali kolinga ete mokili mokana liboso tika te tooka bele mongongo na yo tolela mpo na peuple bazala tranquille allez très bien allez était très bien atamboli ne na butu alali ne na ndako na ye mutu akosala ye mabe azali te kasi na ntango oyo mpo na nini tosengaki changement mpo na nini changement yango to ya kolukela yango makambo ebele moyen alala na ndako na ye ezali te moyen mpe atambola librement ezali te ezala mo ezala butu bato tozali kobomana kaka yango wana tata nzambe toleli epai na yo katela biso likambo wana papa tika te bookani bozala na bato nyonso babengami ete batambolisa gouvernement batambolisa conférence nationale batambolisa makambo manso bele na bookani na kubunda te na kuswana te teya bana na yo teya bana na yo teya bana na yo papa po ate biso banso mpe tosepela yo ozali nde tata na biso mabunga mazangi na biso bana te kasi soko tokamatini biso kanda koleka moyen te pamba te makambo manso mokobima na mokili oyo bato bandimi te kasi yo tata na biso ozali bongisela biso po ate mokili na biso totambulisa yango ndenge osengelaki tika te kimia na nkolo etambulisa baparti politique
gouvernement na makambo maso ezangi nde tokozwa yango na ntina na bolingo na bino bele kimia na nkolo yumi na seko na njuto mpe na milimo na biso kimia na kati na mokili mwa biso banda le Bas-Zaïre, la ville de Kinshasa, le Bandundu, l'Équateur, le Haut-Zaïre, le Kivu na basubdivision nyonso tout le Shaba, le deux Kasai oriental na occidental ezali mokili moko tika te bango nyonso tobutami na kati na mokili moye totambolisa mokili na biso olio tokenda kokema nde esika bato mosusu baza kotyola biso yo kaka batela biso yo moto kobongolaka eloko mabe obongisa yango kitoko makambo mpe mabongisami bele kimia na nkolo yumi na seko na njuto mpe na milimo na biso afrique mobimba tosengi yango kimia l'Europe, Amérique, Asie, na Océanie na komi na tata mwana pia elimu santo. Amen. Allez, ito vwanda. Ah, évidemment pas nambula. Batata ba mama. Lelo yo tozali le 9 février ya solo biso yonso toyaki na likambo moko kaka tokei esika na biso tokoyanganaka esika te masolo na biso makozalaka tosi tosololi na maoyo malungwaki na kati na mokanda mwa bomoi naokaki ndenge papa ngoto ateyaka biso soko nazalaki na kati na lupango te me nazalaki awa na kati kuna nde nazalaki kooka bapapa mama matoi na biso kaka nde ezali matoi moko ya ndenge mosusu ekookaka na yango makambo te soko matoi na biso kaka kooka makambo tozwi makambo toyingilisa yango na kati mitio na biso nde solo nde tozali na bosepeli pamba te nzambe akosaka na ye te lelo oyo tozwi mokumba tosenga bolimbisi solo soko tosengi bolimbisi te tolinga te mpasi na biso ezali pamba te likambo ekangami esika wana yango wana programe tosi topesi bana bakosenga bolimbisi na batata na bamama na bango na ntina nini ya solo biso bana tokozalaka mwa tetu na ndenge nini papa alobi sala boye ngai mwana nasali ndenge mosusu mama alobi ete nasala boye ngai mwana nasali boye ndenge mosusu ntango mosusu pia ezali foti na mwana te pamba te oyo ezali environnement esika tokovandaka tokozalaka na bakamarade wana soko na bimi mama aluba kokende te ngai nakenda ngai kaka nake kozwa makambo kuna na ye yango na kati na lupango olio na tosa mama lisusu pamba te kuna na mwana ke bana wana bazalaka tetu ngapena kama tetu wana na kama ti yango na chiango na mabenga banda tango wana mpasi ye ya solo ba mama pia bakusenga bolimbisi na batata ndenge tosi tolubilaki yango banda kala bana mpe bakusenga bolimbisi ndenge nasi nalobi batata na bamama bamama bakusenga bolimbisi mpe na bana batata bakusenga mpe bolimbisi na bana ngai nakosalaka yango mokolo na mokolo soko nasali likambo mabe na mama natali kaka elongi na ye namoni na ezali na esengo te nasengi bolimbisi nafukami na ngai nakutuna mpe bana ntango mosusu bozwi ngai likambo mabe po ate nasenga bango bolimbisi lelo oyo tozali na kati na ntango oyo tozali koluka nzela mpo ate tozwa kubikisama ya solo tokozwa yango me po ate toluka bato mosusu baya kopesa biso maboko bakondimela biso te ya solo bamosusu bazali pre bazali kojela kaka ete baninga tala tokosala likambo oye totangi yango na kati na mokano batata nzambe ebie ntango tokoluba na bango bato wana mpe bandimi na bango bakolanda kasi kamata exemple ya yo moko liboso
soko ke kupesa masenga na mabe mutu wana akubeba ezali faute na yo. Donc na tango tozali mikolo na biso misime komeli et lobi na ibite soko nzambe akupesa njoto makasi ba passer baselo batei ndenge tokozalaka nde topesa ni programme wana tokosalila. Soko tozalaki nde bato na kokana bato tokotambola na mibeko batei bisu tosalili nde lelo nde topesa mini programme bon na à telle date ba jeune nyonso tozali esika moko à telle date nazali na batata nyonso tu à telle date nazali na ba mama nyonso tu po tena mokolo wana tozala disusu bapaya te ndenge nini tokolubela makambo na biso kasi ya solo tozali kaka ndenge wana nzambe tata nkolo yezulu musantu azali kookela biso mawa tomiyibaki te nde tozalaki bato kasi tango oyo tomona nde tozali bato kasi po ate makambo ebele tomizipilaki tomijuilaki makambo ya mabe mpo ate tomilongola elamba wana ekomi na biso mpasi pamba te soko tokokaka koyiba ntina nde tosi tolongolaki bilamba na biso ya mabe mabe wana tolataka tozali na mauvaise emballage yango wana tokosenga na tata nzambe na nkolo yesu musantu akokola biso mawa nasi nalobi bana ebele bana bamama ndumba bajeune garçon batata na bamama mingi solo bamipesi pamba te bakokundima boye te na mpasi boye mbula moyi nzala kasi mondimi na bino oyo asalaka ntina nini ye asalelaka donc soko toye kotunda wa na ntina mosusu te pamba te yo moko si oyibi ete eloko ezali na yo mokili moyibi yo te likambo te meme soko mokili moyibi yo te likambo te tambola kaka ndenge tozali kosengelaka okomona makambo mazali koyela biso ya pwelele nani ayibaka me lelo oyo likambo ezali kojela yo na ngai bato na mokili basi bamesani deja moyen ezali te nzela wana na alelaka po ata tika yango ezali na ye pasi kasi tata abrahamu kaka na sodoma wa gomora jumi ana kutika me na ngai nazali sur nazali na bamilie pamba te na komona kana libondeli donc esika wana nga na bangi te na bamilie wana bazali na bafamille mbala na mbala na kutalaka kokota wana shinoda soko de la ville ayena mutu akaika kadiboso taba tata soroya kuluba kokota te etenga mutu na ye tata de la ville akotina mutu na ye pamba teba ye na mutu oyo asia yibani orke ezalaka na ntina lot na babokilo na ye abiemaki na bango mpona nini bazalaki bokilo me na ntango ezali kuya c'est-à-dire mutu na mutu ameka nani komibongisa ndenge balobaka na kikongo kinkenya mpadila mutu na mutu amibundila mpona transition ekosala matala nanu ndenge tozali ko tokokota na 3e république ya solo kokota na kati na 3e république ekumi mindondo na tina nini penza mindondo ndenge wana
e ko ko salama na mindondo te na ba mukil mususu baleki 5 républiques bisu banda le 30 juin 1960. Ça c'est la 3e république. Ah, n'endenge ni noyo pas ni 3 seulement. Soko te ibaka tata nzambe nkole yezu elimu santo ntangu lisifera ukete kende kenda kutuna na elimu santo akulimu laidi kambo oyo ya kutuna ngai lisifera soko ndimaka ndi akayi d'emblée ndi biso na yoto za na pasite kasi Lucifer tango ao kinde na kena na elimu santo ngai na kumi 4 personnalité ah non banda baboya kaye yango na nzambe asala kayo na lolenge na ye Lucifer abwa kama wana mabele alubi kuna yo nzambe biloko nyonso tu osali abo moko jene byango ngai nzambe alubi yo sala kayo loko moko te ale akamati mabele abongisi mutu wana abenga minzambe batu musuba kuluba ngana zana nganzambe te yo zali nzambe to sala mutu na loyenga na biso mwana na ngai azali image ezali ngai donc yo zali mwana nzambe ozali nzambe donc oboya ndenga na zali nganzambe te obuki lukuta yango na lelo ndenga banima ki elimu santu te lelo yokumina yo mpasi mpate bandi madingumba na yo kumi mpasi oh eloko muntu mwindo asali ndenge nini wana batu mususu bakoko kusala makambo na bango ndenge balingi mutu akuluba na bango azalite kasi yo kimbangise olandi muntu mwindo ayeye obebisi okumi mungunya pona nini olandi muntu mwindo et pourtant tokolonga na bisu kaka bobanga na binute nzambe na biso zali akolongi sabiso sino batata na ba mama elimu santo andi mama kate royaume tata nzambe batata Abraham na bambuta monte Moïse te ba komina nkolo Yesu royaume nkolo Yesu banda yomo koti na tango ba apotre na boyo ba mimi ni biso mukana batata nzambe royaume elimu santo ezali 3e république ayi adibika kuseka di pesa kuseka ndenge nini kimbangise oye ekumi mpasi ekumi mindondo aye moyete kuna moyete oh ezali tango na ye 3e république oyo yango wana awana mukile 3e république 1 talampasi 6 mois mobimba conférence ebandi tina mokolo mwa lelo eloko kobangu sema kuna ezalite pana nini suka na likambo ezali na tina wana batu yonso na mokili mususu basa kujilaka kuna na Zaire likambo nini kubimba kuna eba musuba siba lubi oi bango bazairwa tokutala bango babi miseloko pamba te basiba yibi bango yonyo surtout bakoyano binu na Zaire vraiment ndenge nini makama zalia wote oyo intermédiaire monene muntu monene ayaki awa envoyé spécial ayawa eh bien médicament nini envoyé spécial à lui binu boyibite dikambo izali awa nakati na Zaire oh ekasi balubi kontina matoyi pe na batu minene wana eleki pe na yango ole basosola même pas na dikambo nini wana izali na biso wana kati na Zaire soko balokaka yango solo nde to sito moni deja polele nde basiba abo tokozala kaka batu boye toko kana toko bokisa mukili mwa biso toko bokisa makambo bongo nde to bimisi yango na asika na ba peuple biso ba peuple tena biso na makambo te kasi mususu na bango alimbolaki bana batu minene alimbuli atuti dikambo eloko zana binawa yonso tu wada makambo wana omoni dangi na wana zara kuluba orke mupepe na ye ezara kulungwa ka soit na New York soit na Inde
asante iye mokwaza na eloko te oli alubila likambo ya Zaire eke kuluba makambo enda awa ekumi enda boka kisoko boka kite ana kanisa ngai kaka azala kina ngai na mbeto tolubila makambo ma Zaire pamba te awa ndebo bandele suka na likambo izali wapi awa yango na batata na mama tocha mulende toibina ndute programme ya kupesa bisu tata alors mikolo na bisu misime belami ndakubenga ba jeune mokolo wana ba jeune na ba jeune kaka mokolo wana ba mama kaka mokolo wana batata na batata kaka yango na nde etambule na kati na mokili mobimba ebe banda petango na nde tango toko mission toko zala esika moko de kambo esili yango na batata na ba mama totia mulende tomi bongi sa pesa kitoko tala bo polimula embula pesi eskila ki bilamba yonse bi polibino kasi bokanga mekaka mpana nini bo zali kaka kujelelo kwa malamu nakanisi yango ana donc mpana bojile hilo kwa malamu wana yango ko yaka pamba te fubo meka mibozala yango na mbula wana ebenga na batu mingi basi bajungi na bandako kasi ba mususu bozali kakawa ba musicien ba toki malgré ba poni mbula kasi tant papa ke ko bête musique ba poli bango yonso tu e bini yonso tu be poli nampio e komi de susu moyi dango na batata na mama to mi bongisa mi ko na bisu misime belami to kani belena siri na faki misala na bisu ya kutika yango sikasikawa tuza ko sari susu mingi te faki oye